Bonjour, bonsoir, Nabandeko Nyonso, Nabatu Nyonso, ya Jemidor Télévision, abonné tout, ya Jemidor Télévision, oh Nyonso Bolinaka, l'ami nombre de la presse congolaise. Merci beaucoup, Nabino Nyonso, vous s'abonnez massivement à Jemidor Télévision. Merci à mon boss de Yonzinga, vraiment ici Kazali, Mambo TBE, Nayo Papa. Le Lotoza, on a morgue, il y a 50 ans, on a courant, dernier hommage, général de fois, où t'es côté Kabiso, depuis le morceau de son bras, Toza Awa, na morgue, conteneur ici comme ça qui nous il y a général des fois vraiment tout le monde va passer belé awa passe na motema vraiment là ma condoléance na famille mon bimba ya général de fois donc aux ana bino awa longo tout le monde va misser baza awa et belé ba makambo meke belé na liwa ya général de fois et général de fois azapo mais donc mingi ya koloba mama ezaki parce que ezana pas trop bazaki wana balobaki de général de fois azalaki boya azalaki bo général de fois tika mwana batusoti comme on a été donc c'est là que non pour nous autres général des fois il y a qui ezaki ba makambo belé ba wela ki bambongo ko makambo belé mais c'est pas dit que ce qui nous a tout le baraka ba matena et que yazaki bazaki tout dans le baka ba lobela et non tant déjà nous a confié accueilli molimo ya général des fois et pema na kimia donc quand on a quatre comme ça on a ba image comment il va se passer ah surtout le moins ah on a manque de 50 conteneurs tous autres qui ndena bine longo si ko wapi ba ko exposer quand il y a général des fois on a misé donc tous ala na bino ba information nyonso o koleka ah vraiment beaucoup ala informé donc vous allez toujours brancher dans Jemidor Télévision vous s'abonner massivement et puis ceux qui vont se payer vraiment dans Jemidor Télévision et vous ça la bien et vous ça la bien donc vous partager vraiment merci na bino nyonso vous ala ka na souci que vous se payer dans Jemidor Télévision to ko ta ka so to ba ni o ezoleka to ko ta na ba découvrir to ka bola mawa ndeka na lo ba ki tant ba to ba na mawa to ka bola na bango donc ezate ko tena ngaka mutana na tango esengo ana tango mawa to zala ezate ko mutakufeli ana kili to na tango fix na tango mawa zana baninga na tango passe na bisengo et vous avez na général des fois na tango bisengo na tango passe au général des fois azate to le général des fois biso na bino merci respecté d'abord très cher fidèle le mana na émission le mana simana ngai le mana simana ngai bana kin bana photo bete pa bazaka musicien ala ka pesa pe yango moni bogard de la presse na beteli bango pesa mystique peso yo ka mama ka kufa na avion venez me contredire donc par rapport au yager vous en avez comme vous avez na là vous avez la forme que je vous signale que faire école serait bel et bien à Déo. Que nous sommes dans le lobby déjà. Nous avons déjà des symptômes maintenant. Donc les padres à vos Voilà. Abonnez à Jemidor Télévision. Donc 50 ans. Na morgue ya 50 ans. Tokomi awa siko na mise siko wapi batie nzoto ya général Defao mantanga oba wapi bazolela général Defao ne lamba parce que la ki lamba to mona ba saper ozakana te donc ba mise baza awa bazolela vraiment mameza za belé donc saper bazolela ye ninga misana na ne lamba misana tout donc baolele na ndenge wana donc toza awa déjà na mise toza mise to la général de FAO. Bon, Eza Esengo n'a pas simbalamoko parce que on a la presse mais à la mona qui santo.
Comprendre. Donc, né à Kinshasa, mais éducation, classe, tout ce que j'ai appris dans la vie, c'est à Kinshasa. Donc, Aza Yaya, parce que son papa, c'était le chauffeur de mon papa. Papa Loukibana. C'était le chauffeur de mon papa. Son petit frère Chirac, c'est mon ami. Bissoban à Kinshasa. C'est là qu'il va malheureusement, il faut comprendre que Bandimi va alors que Kinshasa tout est à Congo. Non, mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Moi j'ai mis une émission, il y a débat artistique. Bateau on sur Bakunda, moi minute sur Tobito qui est dans le cimetière à Gombe. Tokuta bachege baola mbalikolo, il y a tombe ya Pepe Kale. Tokuta bachege baola mbalikolo tombe ya Abeti Masikini. Parce qu'on a quitté ça, respecter un abon, oh, un artiste, Fako Tsambongo, de son vivant, Tina Liwanaye, le rôle Azagi Star, il faut Bandoko Tsambongo, place Bakunda, il faut Bandoko Tsambongo. Le lot qui est dans le cimetière, le grand prêtre Luambo Magiadi. Tombe Naye, Baola Melango, Babokan, Melango, Baba Thompson, et quand ça a sous l'art, Tombe Naye. Alors qu'il fallait Bakunda, place Moroboye, et Kotsambongo. Luambo Magiadi, Madilou système. Imaginez-vous ceux qui va fonder Luambo Magiadi na Sonabata, na Balabala, place Ndafune, parce que tout va les gars dans le Luambo. Le roi Zaï n'a chef moi pas quitté. Mais si son corps était inhumé là-bas, oui, parce que donc il t'a bon une personne. Ah, tout son stop na Sonabata, tout que n'a pas tombe à Luambo. Soit vous avez 500 francs par jour, Luambo na Liwana par jour on a encore 10 000. Bon, on a testé donc tout le monde a dans Mouana, il y a que il faut pas fonder place va fonder ba. Donc on a la Nigeria, Baton na Bango, faut pas que fonder ba village na Bango. Donc et ça, moi je trouve que les gens au débat, il faut pas fonder place va fonder ba. Place va fonder ba mususu Bango wana. Pas que les nerfs on a né à l'église. Comment il dit chez donc non, les stars bazar na Panthéon, c'est-à-dire le pays n'est pas Panthéon des stars et Zalara. Donc la place Moroboye, donc nettoyer pour ceux qui musée national, la place Bakunda Bangoto. Mais avant d'état, il faut tout à l'heure. Si on a place on a un nécropole, soit bon Kunda on a dit non, bon continue à bino gabo, on a quand il faut te pas loin, la question quand tu sais pas mamie, donc ça gabo bakota asula. C'est pas normal. Il faut pas organiser pour toi là, star, attirer un star de son vivant et après sa mort. Voilà. Je suis l'ami fidèle. Voilà, quand on est dans le bec, le général défend, na elamba, donc général défend vraiment, général benda, mais non comme vraiment, non, on a mis cette, mais non, on a pardon, la minute on a joué Psayo, Adolphe Tiazo était boé, à moins que ma petite balati nyonso. Nous avons battu Adolphe le minier sur Robimana coupé, sur Robimana caleçon. Nous avons émission de minute, on a lati des agneaux sur Adolphe Angalata. Nous avons la veste générale major, Valérie Papa, la général de Pau. Sauf au fond, c'est que beaucoup de vestes à Ouezali. Nous avons pas maman, donc au bout de la tête, senti Oueza Kassamoto. Et donc, à la Lamborghini, et avec commande, il faut qu'on a ressuscité. Il y a quand même un peu de papa, la Rotumba. Ma comme déjà, il faut qu'on l'a. On va musicien bazate, comment on va musicien télé? Non, attends, il y a pas de taper, on va musicien batte point. Ba musicien batte point, pour belé bazata témoin de Jova. Ba belé ba rola tate. La minute on muto a rola ko na ba taper ezaka papa na biso papa chéri binadama. Yenera soka ye a petit batunyo so awa. Ozo comprendre maman. Mais la minute on ozo ebisa yo na minute oyo ba musicien ba kimi, eza sabotage. Ozo comprendre na minute photo mona ba papa na biso ko fiolo minde bazana kisasa. Vous avez une photo de faire rigolo, bah il fait rigolo à Zoya déjà. Papa H à Zoya déjà. Bah il singa bah misé bébé à Zoya mais bébé bah était pourquoi pas Bakimi. Bah tali que bah ça fait déjà bah latignoso. Vous avez donc voilà Tozali au Mbatia Sumba ya Zara. TV Moro bah tebele TV za radio te Mbatia Sumba Zarezawa. Au bout on a té maman. Oh, kate mapango na New York, ko ça ba j'étais kate mapango na New York, les États-Unis plus un peu mon qui les banda. Vous avez compris mais ce que ça kate mapango maman. Et la tout ba monsieur bazala qui va faire rigolo bazala qui a tout. Oui, ba monsieur belé bazala qui na ba monsieur be bazala te pour na sabotage. Vous comprenez maman, papa ni na ko saboter papa na biso j'ai défendre na Cameroun.
Vous comprenez? Toye sous on a 59 ba mise belé ba yete. Tozo mona kaka mwana ye papa na biso nani Montana Kamenga le sommet to mona ka bose bulembi. Vous comprenez maman bango nde pena bato baza pena bazoli la pena papa na so jenga de forme makasi. O ba kuta pe pa na ye. Vous comprenez maman et belé o ba yete tozo comporter pourquoi ba yete mais biso tozali pe to kozaka tozoli la papa na biso jenga de forme avec honneur. To bien avec honneur. Donc, kubuka na te, biloko na lati yo mama, eza mapangu na Gombe. Mapangu ya Alexis Tambwe Mwamba. Ozo mona na nzoto na kubuka na te, mapangu Alexis Tambwe Mwamba na nzoto. Ozo mpa mama donc tozali. Donc nebi ke ba yuma base belé mais ba tupe balati bazali. To mona ba presa batista balati. Ozo kompona balati donc kubuka na te. Kubuka na te ba bilamo yo so ba saper no so balati awa. Soto sangisa eza économie ya mboka ya Congo. Vous comprenez? Donc, si vous avez un bilan, vous avez un gouvernement bongo. Papa est mal maman bongo te. Papa est mal bien sapé, bien parfumé, bien rasé. Donc, on dit que bilan pour un musée nationalité. Mais la main des autres coupés. Ça peut au bazar va parler bazali. Bamisien boya na bino ata bokolata ba chinois na bino boya kaka bamisien ata bokolata ba tieki bamisien boya kaka bokima te eza mama matanga mageza bilamba bamisien boya kaka boya na ba tieki na bino boya na ba luku na bino boya na ba chinois na bino ozo kompo bamisien boya kaka même na mito mto pesa nga pesa ka dolce ado fazo ta na kolata kaleso to na kolata nini ozo yene pour le bilamba pièce qu'on te peut c'est là ya te eloko te na minute oyo moto akokimisanga ezaka papa chéri binadama soki papa chéri ayende na kokima oyo ezaka nai na kokima te mama tozali. D'accord, merci beaucoup, merci Bobby. Bakise baza te mena ngoni mwana matadi ya solo Fabrice Matadien azala biso mais Bobby ke bamise baza te likamba okamwa. Bonjour. Ouais, bonjour beaucoup, donc bonjour famille, donc mes condoléances na peuple congolais nyonso. Donc na sepeli ba master balati bien. En tout cas tu yoka kolela vie hein. Kolela vie. Non, OK, sangwana ya matanga wana no ke fait des fois za misute ça que vraiment na sala na parce que bato bele ba okanga ba pesa ba kuta dans la beauté, mais ngana sana bien na kenya to faja ba avion moko. Tout na za sentir na parler au via tile na. La bonne mawa, na mawa modi la wo to ba tena okima na caméra bo. Parce que des bisous nous allons. Bah avec ba mise bo saboter quand il y a bien des fois ba mise ba zate donc on a ba ça perd depuis 50 ans. Les amis ba mise ba la carte. C'est ba la carte belé pour que ça soit la sala qui lieu dit qui ça ne comme ba moutiage. Vraiment on est là ba la carte ba c'est belé ba la carte. Vous comprenez? Yes, zaka que non, ils ont ba petit ba na bango na bilamba kala. Vous comprenez? Donc faut avoir ya na yo. Quand bilamba là tu on la série mais moi tel que je suis dans le monde là, je suis à 8 ans. So on prend la petite on a yo somona la petite la bodia boutina kati ya matalatala ndio mona bodia bi ya na biso ya Louis Vuitton donc yango te roler la vie parce que bien ndoli ngara biso mingi donc ça vraiment passe na mutima parce que to perdre ba obamo robo tala to de to tika tu mo fele sous papa kenda vie sous soyo kende sous donc to tika la ba fele le pendant les années. Donc il obéza quand tu roules la vie, tu roules la vie après vie ce to kondi vélo après activité musus to redémarrer mais pour le moment elle reste Matadé qui est des self-made de la musique africaine, l'homme créé par soi-même de la musique africaine parce que leader nanga Matadé ba bimisa été yemoko bimisa. Vous comprenez? C'est pour cela patron nanga bino Fabrice Yebisa bango to le minute to le lana no le vieux def de fa to le lana no papa ce qui to kondi papa mais to sala ma musus mais minute idéologie ça to le lana no papa. Mais to le la papa to kondi papa pour to redémarrer. Merci beaucoup. Merci de ça nous bien vraiment en tout cas par mes condoléances vraiment la peuple congolais nyonso yo edika kwa ngala la kati donc tapela kati voilà donc on la kati donc tala na ba musicien ba yo musicien ba zate même ba mi ba misusu ba la kati donc tala est-ce que c'est vrai ba musicien ba zate ba
on est surtout à pied des fois to découvrir un biso na bino. la papa l'honorat des parents atika kibiso donc malgré belé babi ke kabasa bazali bao pe baza pembeni baza basapanga ba musicien ba musicien ba lobi bozo mona na te to ebite so bozo ki mabilama non bilama ola te sa te bokoka bango te na ebite non réponse la para bino bonso on va cache ne boto eba OK malako star merci Shula lelo tole la vie difa olobi tozalaki tuleleve na bibi play na za mettre kogafa kabose bulembi na vie na nga jaguar animation congolaise donc tole la rave eloko esali biso vana na kabose bulembi wana papa donc esali biso pasi donc pasi ya makasi tole la rave bole ya koko ouais koko pena ya blague te mboka kisango ya liwa wana esala bino ndenge sélection vraiment surtout biso de voyager na ve to betaka na ve to za tout le temps to na ve des fois donc ça c'est vraiment passé ya makasi yo donc ya makasi amike bolingo ezaki na ngote mais non quand ndeko monike ke des fois ke inde ali bolingo ngoye bolingo ezaki makasi on appelle la père na biso pena donc tant aikina so to tomana rapport de conseil on a ni na kisa to midana ka bosena ngai to na lule wana les gars normal et puis Kenya to voir ça donc na kina on a biso normal on appelle ko na biso donc ça pena zali donc appelle mana kimia nzamba batela esa ke donc mais ba biki ka bosena ngalele bongo wana zana on ka kulela mora ya kulela kaka ponda ngalele ba biki lokwa abaki mwana ya bien des pao non zalaki nae aleli po biki na sima et par bénéficier na moi bilongo moi bilamba moi bijou moi ni non monika bosé bulembe a rôle atela biloko wana ka bosé on perd nae on bien perd tata azona kisantu ana kina donc pena papa nae comprendre ya différent na mtino azona kina mais azona kina mboka kisantu ai no kin vous avez nae c'est différent mais donc on pena papa nae donc il a teke na bijou on perd na temps ya kin a on a fait tourner donc contact donc même moral lo banoeza nini na ba o bazolanda biso lelo to perdre munene ya mboka na biso lo banoeza ouais donc na gete donc ça bien ndenge mais les gens normal donc ils arrivent vraiment passe et quand ils arrivent ils voient il y a des na Cameroun ils le na rapport ils a été on a na rapport on a dit ba 19h mais quand réalité on est évidemment on est au final pourtant mais ça comme encore il y a ba avion ils arrivent jet privé c'est sur aller et tout soit fait ils dans Lubumbashi tant que yeki les soucis qui n'ont pas qui n'est mardi on va dire mais merci pour Nzambe mais tout est normal donc on a vu na kimia pe mana kimia tout ça n'est jamais donc on a ba saper ba biki ba mise ko kimba mise ba zate on exige encore à vie des fois ah bien la gatswana toi na moi vient na c'est quoi le milieu ça tata na mbita za wana non pas bien baza kumana gatswana dimuka bote blemba za wana operai donc allez mabaya ima ngona solo la mona selemi makima ba saper tout le monde a ba saper trop ba saper belé tout le monde qui vient à biso Félix c'est quoi Koti tout le monde peut non ba mise moi belé ba Koti baza akati oui mais ba mise belé baza te éviter que bazaki na ba rando na bien des fois autoni
baondo vina bokeba na babengango ni bokeba na babiloko wana naza danser aka bose s'il te plaît nasengi bino vina pardon tozolela ve toni baproblème te biso tozalaka rando te ka bose bulemba apela sambo mbonda donc moto azwa ye na bakongo eza kongo defao okeba kolela ve na baignorance ya masuka yango mpena vérité okeba poleme tozali na bilifle elobi na butu tomoni ve nanga droite tomoni ve nanga ve boziala tu comprends tomoni na bamusicien oyo bainterprétation na bamusicien oyo babeta musike ya bakongo donc bokeba bolela ve na baignorance te aza papa doyen. Vraiment merci beaucoup bamise bazali malgré basapeur balobeli bamise ke bamise bazomona na tema bamise mpe bazali donc tolela vie de fao na kimia nyonso azalaki moto ya patu azalaki moto ya bato azalaki kimia azalaki bien na bato nyonso vraiment basouvenir ya malamu ezali ya général de fao donc merci beaucoup ozala toujours branché na Jomidor Télévision. Sur ce, malgré tout ayemba ke mokolo ya kokufa balela ye makolo ngulu to lopelele na balabala mais tokoli kozonga place wana yango ndenge no toyebi na tolati ndenge esengeli tolata mpe toye na bababa te biloko tu toye nango esolola biloko esolola cameraman zonga bien non peneza ya koyinda namoni arrive ya bina file neteyike bina file donc namoni eza ndeko na poto poza na ndeko na poto poza na eloko oyo vraiment namoni représente à Jésus des Nions ça fait récolte là nana bachester na likolo na Mercedes yango oyo esolola yango mandeso ya playe ofalela ndenge na clip ya playe yango na se bomba tsoko tina oloba mingi vraiment merci beaucoup namoni ndeko msupa aza Archange Idolo, gouvernement J7 Nganza, Matadi ne tombera jamais. Je suis venu ici pour représenter les fondations Air Force One Junior, l'offre prêtre et des prêtres, nouveau riche oyo, à Soleil na de Fao Yasuka, mais était ma disponibilité, ma moussou azu, compte terre roya yango atini délégation et c'était gouvernement J7 tu as des événements. Bana Matadi vraiment la ligne bino la trop bana Matadi to kita Matadi kalati. En tout cas ndenge sama général de Fao Azam Moutimo Asali Tourou la musique, Asali Tourou la forme. Le Azam monument. Il y a un moto yekolela ye na bateni. Ngaza na balisi ba Thierry Mugler. C'est trop cher, mot de l'enfance. Allez na chemise, na bambati ba Gucci, na chaussure à Daniel Passetti. Vous en a valeur à 1200 €. Le c'est Congo Central. Congo Central. Mbote na président Kio, mbote na président Shadi Makaya. Mes condoléances na famille, maman et papa et Vumbi. Maman et autres garçons na Matadi Bazar de Chawana. Ceux qui ont la question de la générale de Fao. Merci maman. Merci beaucoup. Tosé belé, donc on est de copains sous ça, mbote papa. Sterbo Singanzi mwana kisantu dogi mwana kisantu propre beno defalu dadila mundila o beno defalu dadila munu yaya dadila munganzi ngina ça c'est du Pierre Cardin c'est cher dit ça c'est du Gucci ça c'est du Gucci dit ça c'est du Pierre Cardin c'est cher o beno defalu dadila munu yaya dandila Yaya Dandila mwana kisantu Yaya Dandila gra Jenny est-ce que vous dites que somo west baba kale vous dites que somo west baba kale vous dites que somo west baba kale neka bakala kuna mamuda mona mantua sana mena mambo mantua sana tulutele lirudugana ngumbia ya twende yabo Kongo Central mais pasiluna Betu bako kitu katsombizi kitofu kina mafunda majingenga matango wankaka mwana semi feze mau nkaka mwana semi ze mau tsombizi kitofu kina mafunda majingenga mega mambu yaya wedi betu tusidi nledi katu yangu dibu yaya sasa di Gucci Vraiment merci beaucoup papa moi il
Merci beaucoup. Alléluia. Bon, liloba nanga ezali nazaka na susi ndenge mpe na biso atiki biso awa mais idéologie ndenge moyen kuna lobeza te yango moko kaka ezolobaka ndenge ezosolola na motu Dolce Gabbana bandawa kobanda na mapele Dolce Gabbana mbati Dolce Gabbana souvenir nini oza nango otikali nango mpona général ngai atikali nga barelation ebele bazonga nayeba te na vie apartir ya dieu mpe akusanga na bango oyo nga nayeba te makambo mosusu oyo nga nayebaka te makambo mosusu mpe moto alakisanga yango net nde naza boye badolce oyo moto aya na gripe awa na rdcc elefao nde naza boye yango na yango bide naza na mingi te mami bawalela général defao na elamba papa mpe namoni aza mwa seigneur bendabenda tomoni chauffeur ya général defao awawa chauffeur ya général defao awa aza wapote bote mama ya mingi eza ya koloba te toyekolela mpe na biso touti kisanta mpe wa bana masolo ya kisandu mpo lelo biso tozala balekile tozata mpe mazara tozala bato nga aza chauffeur oyo namemaka bape nanga nyonso baministère bayaka nanga parmi bapeti oyo ya bwaka bajean kibazo bana kisantu bana kandu bana ya kikonka bana ya kimala vraiment boumela bazomona nga mutu nazoloba chauffeur ya kisantu oyo amemaka ntina ville yeyo nazokolela mpona baya nanga baza na poto bajean kibazo oyo ya bwaka yango ngai naye kolobela nabiloka pote parole bayaya na ngai kopesama mekoleance ya bayaya na ngai nabimi mpo na bango ya mingi akolobesa te toolelaka vie kaka kee na kimia ya fongola biso ka nzela kope atiki biso na bilamba zare ezali tokobosana yango te merci mama merci beaucoup merci tokota na ingénieur voilà toza na kati ya musée na kati toza na artiste musicien na biso oyo tolinga mingi vraiment Golf Dikando longa elinga bafeti donc ye moto atikelanga na defo bonjour ndeni kimi ezali bacondoléance merci kopesa pena bie na yo ozalaki na ye ezalo ndenge nini lelo obie tomoni pena bie na kei wa bamisu baosepela me biso mawa ezali kwa donc mawa ezali nde tozolobaka mawa ezali lobana eza nini mpona journée lelo bia kei arozongaka lisusu te nayoki yo te olobini bia kei arozongaka lisusu te makambo ezopemebelebele babipeke bamusicien baye te eza kaka mingimingi basaper nde bato baye nde banéglige corps à pied non tout le monde azali bamisie bazali basaper mpe bazali donc bato nyonso bazali kua donc nga naloba kaka defa akei tozwa kaka baleson eza ebele fo totire kua baleson eza mpenza ebele fo tozwa toyoki makambo ebimi ake defa atiki bana yango baza awa eza ya solo ouais defa azala makambo na ye wana eza di privé na ye di privé na ye di privé moto babengela yango tolo te merci merci beaucoup merci Vale
Et consoler, pardon, tous les musiciens, Cabossé, premier, qui étaient vraiment inconsolables, et tous les autres, après toutes les formalités, remplissent dignement, avec l'aide, en tout cas la main du maître, du chargé d'affaires de RDC à Douala, nous avons embarqué les corps de l'effort. Dans l'avion, pour moi personnellement, c'est une expérience exceptionnelle parce que c'est la première fois de monter dans un avion où dans les soutes il y avait le corps de quelqu'un qui est décédé. Il fallait se retenir. Dieu merci, après 2 heures de vol, nous avons atterri à Kinshasa avec toute l'émotion que vous avez suivie dans les médias à travers les reportages qui ont été faits. Le pharaon a été accueilli dignement et d'une façon d'ailleurs officielle parce qu'il y avait la présence du ministre Mouviron Simba, ministre du Tourisme, et Madame la ministre de la Culture, Maman Catherine, qui était là. J'ai rejoint cette délégation, bien sûr. Nous avons fait les formalités qu'il fallait faire au milieu de pleurs, de déchirements. On était même tenté d'essuyer les larmes de certaines personnes. Une fois de plus encore, je ne fais pas les fixations sur Cabossé, mais je vis comment il était effondré, de Douala jusqu'à Kinshasa. Et le corps de l'effort finalement était ramené à la pompe du cinquantenaire. Là aussi, il fallait plusieurs formalités pour garder les corps et arriver là où nous sommes aujourd'hui. Un seul message de la fin, c'est que nous soyons tous dans l'union de prière, nous soyons tous unis pour que nous accompagnions ces derniers moments de défao dans la terre de ses ancêtres congolais, même si le peuple de Kisantu aurait souhaité, aimé qu'il soit enterré à Kisantu, mais malheureusement, nous nous sommes inclinés au dernier moment devant la volonté de la famille, qui est une volonté légitime et suprême. Je vous remercie. Nous applaudissons l'honorable pasi mingi parce que na moto oyo tozalaki na ye tozwaki contrat moko ya kokende kobeta na Abidjan. Contrat moko baponaki biso mbale na gene epa akomi mpe na Abidjan, mais ye ayaki apres kutani biso deja toza na Abidjan. Beti concert ndenge tobale kobeta nga na beti mpe ye akobeta eloko oyo kaka naremakaki ezali ke gene azalaki vraiment
ezalaki moi ezalaki arrivé dans le sens que yazalaka chômeur mais akokai mpena kobouge mpenza comme ndenge akouchaka te. Alors ameki koyebisa montana babi na ye me ndenge nini ozotika pres na position montana alobi no te soki nameki koyebisa ye mpe nameki koyeba ekozala mwa kozoba akokatela ngai kanda esalaki vraiment mawa na ndenge tellement alazaki sololi na ye nalobi me def koto toza jitro ndere bayebi na bango yango te eza na banoseka et tout ça mawa trop après naningi akendeki Cameroun ozalaki so moyen ya kosola so te eza mawa trop la dernière minute oyo tozalaki na gene. Merci. Il y a ambiance, il y a sap. Dernier coup de sifflet, Nakadesti. Merci beaucoup, Big Sar, merci les sapeurs. Nous allons maintenant appeler Kabossé ici. Kabossé Zawa. Aya pour notre témoignage dans Tata. Tata Adolphe Dominguez, l'homme qui compose toujours des très belles chansons. J'aurais voulu franchement qu'il passe ici après sa belle chanson que j'ai écoutée plus de 10 fois. Très bien composée pour Defao. Defao Azoyo Landayo, Azoyo Kayo Tata. Très belle chanson. Kabossé, pour ton témoignage aussi. Après ceci, du micro avec le grand Merci beaucoup de nous soutenir. Applaudissez pour l'effort. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tata, le bon compositeur. Le micro, je rappelle président de la République, Premier ministre, Naba conseiller Mondero, ministre touriste, le général d'Espoir ou les sous-sous.
de Bien, merci pour l'organisation. Gaï Nazali, président, il y a une des grandes associations les mieux organisées. ANTPC, Ouéta Libaniste Comédien. Gaï Nazali, Moutou Souka, Oyo, Grand Prix, et il y a Trophée Congo. Oyo Zalaki, il y a 2 mois, la Roméo Golf, dans la primée des femmes. Chiri, à mon avis, que moi, en tant qu'invité, nous avons une qui prix, il y a Trophée Congo, donc ils allaient prix immortel. Donc, on a une qui est bonne, dès qu'on a une fois. Donc, la vie, il y a dans l'histoire, il faudrait que Bakoma, Mouto, la remita qui prie à Souka, la fois où on a eu, machin de prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas d'effort. C'est nous qui l'amenions à l'hôpital quand il partait. Et même dans sa souffrance, il parlait musique. Le Congo a perdu un grand artiste aujourd'hui. L'Afrique et le monde a perdu une légende. Ça a été un honneur pour moi d'être près de lui dans les derniers moments de sa vie. Et c'est un honneur pour moi d'être venu à qui lui rendre un hommage et lui dire: papa, ton travail ne sera pas perdu. La génération va suivre et prendre la relève. Il m'appelait mon jumeau par la taille, par la couleur, par la peau et par la musique. Aujourd'hui, mon jumeau, papa des femmes, que ton âme repose en paix. Le Cameroun, l'Afrique, le Congo, le monde entier pleure un monument, pleure une légende irremplaçable. Les moments, j'ai tellement d'émotions. Mais tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est mettre mes genoux au sol et demander à Dieu Tout-Puissant de le recevoir auprès de lui. Je t'aime, Defao, que ton âme repose en paix. Merci. Le jumeau de Defao qui est camerounais et libanais, extraordinaire. Alors, Papa Grif, un des mots. Merci.
Grand Mopao, Azali Moutou, Obenga Gaye, José Kosolola. Parce que Nazali toujours à amitié, à respect, à considération. Ayoki, bato bayebaki ye malamu, bapesi batrait de caractère na ye. Comme tout humain, aza na baqualité, peut-être pas badéfaut, mais baqualité ya défaut eleki ebele. Motema malamu, alingaka rigueur, alingaka sérieux. Même ata ndenge akendaki libanda ya mboka ezalaki kaka mpo azali moto moko très exigeant. Nga na vivre yango parce que na album na ngai eba nakiliwi nayaki koyemba ye effort Canalito Nademaba. Les honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa sont aussi là avec leur chaise de fleurs. Regardez la forêt, déposez votre chapeau de fleurs, s'il vous plaît. Laissez-moi voir devant et que chacun ait sa gerbe de fleurs pour passer en ligne et poser la famille Lumsiasi et Maître Donzo.
Defao donc la général Defao ekei déjà na cimetière esiko wapi azwi ndako na ye mpasi vraiment na motema mpasi na motema mingi oloba eza te mais tope kokutana na mutu moko oyo azalaki proche ya général Defao tokodécouvrir bavérité mosusu epa na ye donc toza na ye déjà sur place. Bonjour. Bonjour. Mes condoléances. Merci. Maman nani yeba yo babiso bayebi yo te mama ona kokaka maintenant mosusu kombo bayebaka te kombo na ngai mama Similiana Ndoko. Mama Similiana Ndoko oyeba no histoire parce que yo tozalaki proche général Defao obetela biso na général Defao azalaki ndenge nini ande akobifra ndenge nini. En tout cas ya koloba ebele te na mokuse général Defao azalaki moto nde bato mosusu aba so moto akufi akomi moto malamu me na général te motu nazoyebisa o ntango ke mama mokolo bazoloba motu mpenza moto malamu ayebi ovanda na bato ayebi olia na bato général azalaki ata ayebi yo te soki omoni ye moko ya liboso azali lokola mpe mwa comédien moko boye akosekisa yo lokola yeba yo kala bosolo kitoko soki mpe ya kopesa yo akopesa mpe kokabawa mama tika azalaki motu kati na bato toyeba nano mama babiki général Defao abota te bamisusu général Defao abota donc motu azalaki proche ya général Defao donc aza bien place koexplike biso est ce que général Defao azalaki na mwasi abota aza na mwana to atika bana to ndenge ya koloba mpenza général Defao nga mpenza okoma na mokoto na depo na ba 94-95 mwasi oyo ya ye moto amemanga kuna na silisi na esthétique na ebese ngami na bandeli kokoafe Sabina akendeki États-Unis malheureusement nzambe azwa molimo na ye ngami na bandeli kokoafe ntango na silisi na osala stage na nga mwasi ya Defao mwasi ende babota na ye bon ya koloba mpenza soki tolobi kobota babota na ye te me oyo abota na ye mpe azali bazalaki mpe na ye me babotaki na ye te mabota azala mwa bana ebele omoni bana ya général te omoni chasse elingaka kaka eyeba ntina source eyeba kaka lisolo bakobeta me biloko akolia bapesaka bato te bolingo eza te na bakinois mais azalaki na bana azalaki na mwasi ongo nayebaki Defao awuti kutu poto Defao ayeli ye piesi moko ya hollandais ya mai ya kafe na bagi moko ya chevalier Defao apesi ye ayeli Sabina abwakeli Emili Masimba mpe ngai nazwa occasion kokota na depo na chambre Defao azali kolala bachaussure tala okokoyiba ta Defao 5 paire aoyeba te bilamba bavalise wana depo ngai nakota mpe namona Defao ndenge nazolia safu Antoinette awuta nango selemba oleki na hôpital ye moto anda olamba ya Defao awuta selemba oya namona Defao ndenge aolia safu likaya bambasadi batumba kwanga na fumbwa namona Defao ndenge aliaka mpe abwakelaka mwa eloko moko boye nsima nango ntaka abwaki eloko yango mayembaki yango te naregetaka fale namone nalobe me molimo na ye epema na kimia. Merci beaucoup maman. Merci vraiment Naba. Merci beaucoup Naba abonné. Mais le côté regretté vraiment l'état congolais. Non, tu regretté ma casse. Biso tozana tozaba journaliste. Tu es comme ça na biso. Mais parce que biso n'a pas l'air. Il faut mon comment bazo humilier ba journaliste ba caméraman. Quand même il faut qu'on respecte ça na biso. So biso to bi que to fanda to ça information et puis ça m'a dit. Donc respect père mon pèse alors faut pèse biso pe valeur la place na biso faut pèse biso pe valeur. Parce que ceux qui biso te formation et les gâtés. Donc ah moi toza vraiment de si vraiment. Donc boza wana bino boza na ko na sécurité biso pe toza ko na ça na biso. Exacte que bon sakana la biso to ko maloko ba bien tout cas ba kontamboka faut ko tala likambo bien. Biso pe ba journaliste na ba cameraman toza la valeur. Donc et logo yo ezalaka te trop c'est trop. Et tout le monde peut sous papa moko azao bonjour papa. Bonjour. Papa comment on a on a matanga ya général Defao. OK. Comment on a c'est Cresta. Na milieu na biso bato ba diamant de fer bazo benga Chris Cross pour na concert ba cross bière c'est ça. On a matanga ya général Defao awa. Ozalaki ndenge ni na général Defao. Defao
d'abord ngai na kolaki na Kasavumu na Libaya nayebaki defa parti ya Manon Kouakou na Grand Zaïgo na Bashimita Badio Poster Badio Nickel tout consort là nayebaki defa on est des garçons moko timide mais tant azokota na musala ya kosala musana ya musique azalaki vraiment neti komi terminator quoi koyemba makasi kobina makasi donc azalaki toujours kolinga komarke na kati ya podium amarke baninga na ye c'était ça azalaki lokola doja na esprit ya ba leader quelque chose azalaki pa Manon Kouakou